nga ngulu na bonanga eza longi na nga ima na saka posa emi pola ngo na figa libola to sabe nzambe na pexo zonga kamero yo kateba mo paye yabo ko bila ko na libanda on t'a pas l'invitation. Image m'a filmé. Ça va titre Coquette a Bengani Bisso. Oui, j'appuie ça. Image m'a filmé. Ça va titre quoi Bengani Bisso. Et au sein de le recherche. Merci beaucoup. Je vous remercie. Applaudissez. Kende Zaboé, Muntu Oyo akosakana na ba comédien to Cheyebu bouton. Oyo akofinga ba comédien. Soka za na activité mo bo etali ba comédien to Cheyebu bouton. Surtout comme ça bongo au moins la discipline ko côté belé. Moi je suis la famille na Kangina Ngoramera na Bimi comme ça ça va commencer à venir faire service à invitation. Même si ça va belle il va faire ça va journaliste à invitation. On se respecter nous sommes 4e place il y a pouvoir Bobima. Bolinga taba salir bino, moi un journaliste tanga ki yebi savoir na ye abi musa ki journaliste histoire. Hein? Bolinga ba salir bino pourquoi? Nous sommes des journalistes, donc c'est un gros bella. Na matanga ba comédien va faire service à invitation. Invitation te azwa bato intervité. Oya zana invitation te azwa bato te. Pourtant to mona ki likambo kweki tozaki ya raconter. To mona ki ba rési ba fingama ki ba fani katale ya bato ebele to fingama ki poto défendre coquette. Ebele baza aya bazala kité. Parce que yango oya zana ngote. Avato banda yango. Bato bazali bazwa na coquette. Bato ba mettre bazwa na coquette so ba yeba obimisa biso tout libanda. Ale batangi kombo na yo okoti. Po to za la l'aise to sala musala à l'aise. Invitation. Bon, c'est normal de faire une invitation pour essayer de sous des ordres Kotaka par rapport à au monde invitation exacte batu bakoti batu baye belé et surtout que eza espace ya batu ozomona eza espace ya batu faut la respecter yango amonaki que pour que ezala bien organisé et ba invitation singela ki pesama pour que batu baya oyo bakoyi koya baye oyo pe misusu bazuba invitation te eza nango problème te. Coquette à lobby, tu as conférence de presse, Coquette Mouyibi, Coquette Mambébélé, à Boyi Naye, bateau y a invité Tebabima. Il doit l'argent au monde en bon. Bah en fait, eza ma bête, eza normal parce que moni la logique des choses, il faut pas qu'on respecte quand même presse. Initiative Azui Européenne, c'est invitation. Na journaliste oyo ayebi ki asala musala na ye eza malamu. D'autres personnes peuvent avoir mabe peut-être il y a boy ne pour na polémique mususu batu mususu ba chaka bichacha ba titre batu mususu ba lobaka bilobolo ba bandenge belé mais a joué initiative ya osandi ni ya repesa mutu na muti invitation na Babiengani ba presse mususu Babiengani ba presse mususu Babiengani ba tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu Namikabi chose simple Je dis quelque chose à l'oreille. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec
Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na biso nyonso ezami na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande maman Gina Botos azawana bonzambe zo futa na ndenga mukete et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne maman Yvette azawana, na États-Unis maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Châteaurouge na bossa minoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté, moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant solaire, éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle, moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon sata hydroquinone, oya bebisa l'opposono na nduta. Oya bebisa le posono na bouton, oya bebisa le posono na cancer, oya bebisa le posono na non-uniformité du temps. Ozaka na première vitiligo, ngama boko ezotela te, ngama koletela kate, ngaba genou nange yinda, maman Tina la fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman, maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de maman Tina qui est 3 années. Ça te traite, s'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé, problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana, tona kimukolo yo o na no baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos, ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme, na Crème Miracle.
Voilà, mesdames et messieurs, on est là, donc place au Fallait. Tout ça, la conférence de presse, il y a un Gonabiso coquette, mais là, il y a tout le monde. Pour remarquer que Nakati a un bateau, Bengisa quitté, ils sont là. Babengi yoté. Regarde-moi ici, quoi. Mon invitation est là. Omoni, Toye Barakopé Sara respect. Tomiye Barakopé Sara respect. Si vous n'êtes pas invité, il ne faut pas venir. Nababilobela nyonso bofinga ki coquette, obolobaki. Abengisi na yoyete, bosan. On est déjà en direct sur Lengia Congo, mesdames et messieurs. Merci à Kingston Sono, le boss depuis Lyon, à Rotala Mathieu Bonché. Merci à Alfred Adi Misaka, un garçon très responsable. Et pourquoi pas Malela de Londres, le champion. Merci à Champion Adol. La personne Bambote Belé, respect beaucoup à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa. La joie Amado Pichou, une femme très forte. Et pourquoi pas Topé Sambote, na Sam Kunku, les nécessaires, il y a Aimé Kunku. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tonton Hervé, on a un sur la mouquet. Santé bonne. Ouais, santé normal, Mathieu Bonche. Mbote na internet, tu as d'abisso langonga, vraiment. Et santé kitoko, l'angolu en Zambé karato vivre. Coquette à lobby, toi conférence de presse, Coquette Mouyibi, Coquette Mambébélé, à Boyi Naye, bateau y a invité Tebabima. Il doit l'argent au monde en bon. Bah en fait, eza ma bête, eza normal parce que moni, dans la logique des choses, il faut qu'on respecte quand même presse. Initiative à jouer européenne, c'est invitation. Na journaliste oyo ayebi ki asala musala na ye eza malamu. D'autres personnes peuvent avoir mon mabe peut-être il y a boyne pour na polémique mususu batu mususu ba chara bichacha ba titre batu mususu ba lobanga bilobolo ba bandenge belé mais a joué initiative ya osandi ni ya repesa mutu na muti invitation na ndenge na ye ceux qui ba pêcher invitation oye ceux ba pêcher invitation te koya te parce que ayebi nini o ya zoloba le biso tout oyeti ngape na zoka invitation na nga yango na mona déjà l'accès ya yo veut dire que nous sommes considérés par rapport à Moussalo to salaka ça montre que to sala Moussala na biso malamu pas de polémique pas de blablabla on est là juste pour faire le boulot pour na mutu nyonso yango to mais bato belé na moni bazo silika déjà ba mona initiative en mabe ba si vraiment na initiative en mabe na abis akotala bato nyonso basala Moussala akotala tout basala Moussala yo iba presse ne zalarati mutu nyonso akota osala musala ye peut-être amoni que tande tose belé boye penza belé boye so mutu to osala musala tant c'est qu'on créer des ordres parce que monsieur a refilmé les alateurs on belé les initiatives net ko condamner té yemo a jouer vision na ya sali qui a payé sa invitation ou a jouer invitation sali musala pas juité azeli muko mususu peso pelo monsieur yeso ba pesi akeit mamia so bakendaka batu nyonso te ba ponaka ndambu ba kendaka ti eloko mabe wana ezatenga na mona ngelo mabe te wa sali ya donc merci beaucoup Mathieu. Bon. Ouais, très bien Yaya. Les noms va traiter qui Coquette Moyibi, Ali Biloro Yabatou. Enfin, Coquette à celle-ci conférence de presse a invité Bissot. Sorozan l'invitation te kokotate initiative en monnaie en bonne. Te eza bien boyé parce que artiste a se défendre parce que réputation est baby moi ma cassé. Les lotoye basuki yem tazana tort to azana raison. Donc yango lo bina oto yelia. Moni parce que jusque les agi koto balobi mais solution penze zalaki te ya koyeba vérité za wapi. Donc yango lelo tokutani awa poto yeba vérité et bombami wapi parce que aza sali réputation baby et puis que chose en bande comme baza bapesa ko moi confiance il y a quelque chose aux oiseaux bib sa vie artistique nderonangai mais na moni batu mususu ba mo traiter batu maboke bato finga bino batu maboke batu boye et ça bino boni te batu maboke ba batu ka pamba te boye to vivre bien ya to vivre peu bien to zapo batu na kati ya société to vivre nde batu ba vivara to za rappel bien ndenge batu musupe basunga biso po to sunga batu vous comprenez les ana bateau ba edara biso ezana biso pe auto edara bateau tozaka na bango donc ngalo na oloba ata ba traiter biso toza mabe ata ba traiter biso toza ndenge nini lilala moko ya kopola ebebisa malala nyonso
ba comédien déjà réputation beba ya réputation za sous malunga te mais toi bato roi bango toi pe bandeko na bango bande balinga bandeko na bango baza ndepe biso zana bango parce que omoni combiner to salaka ke bango batala biso biso to sepelisaka bango eza famille déjà ya da famille ndeko na ngai ya Mathieu to kutana na za journaliste ngana comédien mais to kutana na ba place moko to kutana place moko Mathieu za ouais to vandi pe place moko parce que c'est la famille bango pe batala biso le ba benga biso ah ndeni ni boni oza bien position c'est la famille vous comprenez donc ba tenir ndeko na bango rigueur te to c'est la coquette ya ba question nyonso to ko poser nani coquette coquette nde mutu akoyebisa biso ke tala ebandaki boye esukelaki boye ezalaki boye ekatanelaki boye yango nde eza important. Merci beaucoup, mais les loyaux, bateau belé, bazolo bapé les mêmes bateaux, bateau finga bino batamaboke, mais bino vous allez na bango, ce qu'on appelle les côtes, si vous voulez tourner na bango. Ngai, netinga, nalo banetinga parce que mutuna mutaba anengene. Ngabo maso senga mabe, so senga mabe, na binde na mi mama nangai. Moni, donc ko tourner. Ils ont dépendre na mutuye moko biso mona to ana na boyokanité nanenga tano ma to lingana ka meza ma mususu to sala ngo selon mutuye moko pour ceux qui pena biso ba comédien to yokani kende za boye mutu oyo akosakana na ba comédien to cheyebu bouton oyo akofinga ba comédien soka za na activité moko etali ba comédien to cheyebu bouton. Surtout comme ça, bon, au moins la discipline et côté belé. Papa, qu'on se le dise, toi, bastar, beaucoup à 5000 personnes na matin à podium, na c'est qui si bateau, est-ce que bateau msou bazan na capacité au salon? Oyepe bo beti pelo au mot bat bagangi. Faut que l'âme ça va qu'on a bino ana toko ta pas mandona. Mais bison zamba sala biso grâce. Donc, hello to senga. Biso mono photo za na bolingo. Vous comprenez? Parce que yo ko lobake yo loko afinga biso to okete me bande ko msupe ba okay na bango. Omoni bande ko ana pe o bazaka na posa na biso, o ba finga ka biso, o ba sala ka boye. Ngai lo na ko senga bango to za famille déjà. Soko yo kinde kono na mabe. Approcher ndeko na yo, solo na ndeko na yo. Avata msusu o lo batam sous message moko boyo moni vraiment eza vraiment bien té mais na ebike nzambe aosungeleka bien réputation de kwebebaki awa je crois ko meka ko rattraper yango batu ba comprendre ezaki ndene sukeli ndene voilà. Merci beaucoup. Merci. De très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Moi je suis un kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mane bino Azaya kotonda azana 3 chambres salon cuisine na salle de bain ndeko mwasi pe ya mobali na Europe Afrique Amérique Asie na Océanie lamuka na pongi tika masolo ya balabala Maman Nicole Malonda apesi makambo pomade awatoza portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité veut dire oza sambanda pomade awatoza ezopesa vitesse
na grossissement ya partie intime ya papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na basiti ya pirate. Bazolanda, bazoluka baiba, melu vunu na bau. Pomade Awatoza, esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga. Manicole yaga. Voilà, mesdames et messieurs, on continue. Donc là, on est là. La conférence de presse, il y a Coquette. Jusque-là, on a été, nous avons micro, nyonso. Balobi soko za invitation te kokota te, n'est-ce pas? Patrick Image, Lauréat Mibali tu Angeli. Merci depuis Allemagne. Merci à maman Béatrice Kanamo Ilunde. Hein? Béatrice Kalamo Ilunde, donc respect à vous. Artiste Soudia, ta santé bonne. Par la grâce de Dieu, ça va mon frère. Après qu'on finisse la Coquette Mouibi, qu'on traite yende ba traité, après si ba invitation à ba journaliste ba ya, mais sans une invitation te koko tate initiative wana moni en boni. Bon, yende mtaza organisatrice ya Likambango. Yé mutayebi pourquoi à pesi ba invitation. Bon, c'est normal pesa une invitation pour essayer sous des ordres kotaka. Par rapport à ce monde, l'invitation est atteinte, batu bakoti, batu baye belé et surtout que eza espace ya batu. Vous avez eza espace ya batu, faut la respecter. Yango à monaki que pour que eza bien organisé et l'invitation est singela qui pesama pour que batu baya. Oyo bakoyi koya baye oyo pe misusu bazo bien invitation te eza nango problème te. Mais batu belé le bazo traiter bino to mona ba télévision wana batama boke. Bona tozala de batama boke bandaka la. Balingela biso pe kana ki batama boke ngo baboyela biso pe kara na ki batama boke ngo. Tozala ngo déjà bandaka la. Bolingo ndeza te entre bino na bino. Ba kwa za na bolingo te au moins que yé. Peut-être yende mutu akoki ko zana bolingote vers baninga mais biso ba oyo to yebi le lenge to marchara na kontoyera tout le monde génération nyonso naza petit ya bakulu tunanga naza master ya ba master naza pe vie ya baleki na biso mususu oyo ngai nazwa bango tout ba master donc tozala na biso normal donc voilà. Merci beaucoup. Merci angande ko toza ensemble. Sima. Bosaka sima. Kata. Ah, bon. Attends, tira boto so match ça calme. Yo na tonga. Oya. Yebo kota bana yeba kota. Na bana ka finanga ngulu na bona nga. Eza longi na ima na saka posa imi polango. Na figa libola mama reka ndo to Nzambe. Na personne sera Cameroun le kate va. O bazana nini ba koti bango. O monde to tika la. Kovoboni malam yaya boni awa indi bato presse belé misu libanda misu nakati. Est-ce que initiative bazui ceux qui invitation exacte o azana invitation te azwa bato intervité o azana invitation te azwa bato te pourtant to mona ki likambo kweki tozaki ya raconter to mona ki ba rési ba fingama ki ba fani kataleya bato ebele to fingama ki poto défendre Coquette ebele baza aya bazala kité parce que yango o azana ngote avato banda yango bato bazali bazwa na Coquette bato ba mettre bazwa na Coquette so ba yeba obimisa biso tout libanda ale batangi kombo na yo okoti po to za la l'aise to sala musala à l'aise yango wana po ebele batondi ato mona kapena makambo ngo ebele bafinga ki pe baza po so na lotanga moko ba finga ki so tina mo pete pourtant to za bomoko na bomoko wana o ma tanto za bomoko bomoko foto la saki bomoko so beno bokebla bofingi alelo bo ba bosu image botina ba chaîne na bino e simba te po soki eloko ni samite ba ki Coquette lo bapelo monter wana to lo ba non azana droite ana droite so ba ponaki surtout za droite weto ponaki o za matanga te o mutunyo so to ya kazwi o za likambo
aza na liste ya bato na ye mpe ya coupage to so apa mosala soki tobebisa te tokolanda motu moko te soki oza na eloko te mibimelaka na yo na place ke bamaître nono ata oye mpo na coupage te chaîne na yo ekokota eloko te chaîne oyo ekokota élément oyo eza oyo baodéfendre coquette c'est tout. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc mon invitation s'il vous plaît, je suis invité. Vraiment Tommy pesa la respect biso ba journaliste. Oyebo ba beng sioté. Bazo bengano pozo ko kendete. Valeur eleki nyos. Atoko ti ba ville lelo ka l'émission lelo ozwani. Fausse pesa ranzoto na biso valeur par rapport à Moussala Auto Salak. Hein? Donc invitation na je suis invité. Son invité Terengana Yate. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs, parce qu'on est déjà en direct. Toujours Elengia Congo. Je salue tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup à Malela de Londres, respect à vous. Merci à la joie Amado Pichuna et pourquoi pas femme très très forte. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. On t'a pas invitation. Image m'a filmé. T'as titre que Coquetti a Bengani Bisso. Ah oui, j'appuie ça. Image m'a filmé. T'as titre que Bengani Bisso. Et au sein de le recherche. Merci beaucoup. Je vous remercie. Applaudissez. Ok, Bisso. Pour moi, s'il y a l'unité de la presse, tout le monde doit sortir. Moi, je suis la première, la candidat en caméra, la bimi. Comme ça, ça va commencer, ma belle va faire sa invitation. Même si ça va belle, il va faire sa journaliste invitation. On se respecte, nous sommes 4e place, il y a pouvoir, bon bima. Bon, l'ingata va salir, bino. Moi, un journaliste, il y a du savoir, il y a du journaliste qui sort. Bon, l'ingata va salir, bino, pourquoi? Nous sommes des journalistes, donc c'est un grand bel. Non, maintenant, on va commettre, on va faire sa invitation. Babengani bata presse misusu. Babengani bata presse misusu. Babengani bata